Capage TV. Capage TV. Senga mukolo moko comme habitude te. Moi c'est ko kima yo atoza na bana mananga ye. Comment ko vandela makamba baninga na masolo ya balo yo beta te. Bato zo beta masolo baba leki na yo. Ozoka mwa bia chimite ko banda bututi le lo betela ngo pa jambongo te. Ozo beta lisolo francophonie lo ko kontaki wana makamba pays. Lukela nzoto na francophonie na nzela. Tambolo teka kwanga tambolo ke no kopi na compagnie eza francophonie. Mais on a testé quoi majuscule. Mais on est à la rouge. Mais et où tu francophonie. Et où tu francophonie quand on mais on a na lobawa yokanga malembe. To fongoli matoyi. Mais on est à églisité. Ah. Yokanga. Nazolanda papa. Po mingi ba koma pe simba. Nzambe nanga nzamba sala nyoso. Problème nanga eza yo nanga lokwa toza na mukili. Amen. Makambo to ko sala nzambe muto ko sala te. Kisasa ya awa po ba belge ba banda ko tonga kisasa awa. Amen. So kisasa tonga marana ko ta maluku eza lokola capitale ba budinga eza la kuna ndeke kuna maluku ezonga boye. Kote nyonso makambo muto asali eza kanzambe te. Yo nanga ne to pesa vie raison. Amen. Lokumu ni na cimetière bangisa. Exacte. Nyonso eza kandenge moko. Omona ya patron, omona ya mobola nyonso eleka kolenga. Tombo tokoma kana respect kuna égalité ato moni batele ya $1000 na bateka ko azé on comprendre nga yango moni kapashi bando zonga na ba calcul ko força kana vite selon limite makambo eleki yo na quel premier makambo ba way kapashi na tali mokili oleli totika ko kosa nzambe na kosambela ko pardon. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Maman Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Maman Chimène Cargo Service. Toujours près de vous, on vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. de beauté et Rude Beauté. Secret nangai et dans Rude Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu yango. Gamme oyo ata bébé en pakola oyo ezali mpona thème métissé neti ngai nasalela yango bafuta na biso mpe kitoko baoyo balingaka monoko na bango koma lokola mwa rose bokomi kosisa mpe biso da mpona kobebisa monoko te Rude ya beauté ayebi biso oyo toye ala mama na likambo bino otala bakento moto akoso te ba biso ota pembe avant batalona lelobano ota biso na misisa donc zéro kento on a que batache moko esali ngai mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta soki opakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakolango. Nous recommandé bino ba gamme ya Rude Beauté pour en vraiment déçu. En tout cas, vous là Rude Beauté a un produit malamu pour na proportion la bino o zone on a ba kento surtout nos mettre c'est botala arnama. Bomo déjà ba kento ezate ba noir ezate ni cette na ya musona likolo na tingani kana Rude Beauté. Rude Beauté ou mela.
Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Ruth Beauté. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Merci à vous s'intéresser mingi la page ya Capas Télévision, na TikTok ya Pasteur John. En tout cas, vous s'abonner belé, vous ça la vraiment bien. Merci. Na Evelyne Coiffure, toi ça la ngaba suki kitoko maeve. Evelyne Coiffure azara na 24 en face de l'Académie des Beaux-Arts. Merci en tout cas ba pesa rabiso pe chance toko ta banda kuna bango. Ba mama ba robe ya kitoko ezali vraiment ba robe ezali pena en vente. Parce que on a ngani mikolo. Kitoko makasi. Open na valeur nzoto. Suka, c'est il. Nazo bua kama makasi na ba robe maputa na soir. Tembete. Suka ti. Ibo mama, on dirait serait Mobutu. Open na première dame. Open na la puta na maman la biso ya Braza, maman la biso ya maman Denise okokota vert. Ça c'est vrai. La biso jeté. Teni penda. Boumela. La monnaie la francophonie hein. Bon, francophonie ya qui na sepeli mais tant des années pour la tant et comment ya moi soko bimi c'est moi. Ah c'est ça, moi le recota. Tant sous singa zala kala. Tout na l'air yo. Final. Soko bimi faut sans febi et bima, surtout ça. Maman. Tout ça sur ba taxi à Nyongote. Taxi à Nyongote di pasta. Quand avait bout la faute là ba client ni ba na presse. So ba client ba na presse au bout là bien. So ba client ba zate ko tam sa camion to bimbi c'est sans pas. Si. Na ebi na capable ni nyonga na ko kama na kisasa na ajo na komina. Na komina ajo ko luka ni na ko pesa nga raison pour le bina nuna. C'est ça. Ba tu faut ba eba. Ezana ajo na lekisa ki ya ofele tant na zanga ki musala. L'air on a se rattrapé na manzamba fungoli cop na chela ngo miss. Amen. Pas de blague, distraction ça sauter. Soko moninga na seki na mutoki nanga. Amen. Soko moninga na sengo ngambo konde na sali yango na zala. Soko moninga na mawa seke nzoto boy ko bime ko tinge loko te. Surtout banda na eba loi wana nde na changer méthode. OK. Ko tala ba tu ya nyongo ça sauter. Na boya ko tala ya ko defisa. Ngaraté. Ko tala ya ko defisa. Nakeko tala yo tantôt piton na zo tiango na mutu na yo. Te mabe. C'est le canifela nga, c'est le vivre nanga na vivre na. Te mabe. Babiloko wana. Donc moni kapasi ba tu faut ba eba. Natali francophonie kitoko. Esengwa mboka za na francophonie. Obi pourquoi? Pourquoi? Francophonie ngeza wana. Lokole ye. Et tomboliko Congo. Kotenyo so Congo la ko zala azala wapi na mboka ba bi francophonie to ba sekte ba moni.
so bangi ba négliger congolais akima pana bango pona nzala moyibi te akima nzala te et pana bango pays na bango saka lokola ya biso makambo kutu basali même biso to salité en tout cas ba pesa muto au respect so banga ba refoule yo respect banga ba bengana yo respect banga ba tchao libanda so pesa kola ya kolala o ba moni ba critère mboka na ndenge pesi pays kilo ba pesa va valeur est-ce que va relembisa la biso côté wana oui na ba visa mama nazo yango nde saka makambo ko ma pepele OK babilo kwa boy omoni RDC et beba nangote dimanga kapashi Congo ezande bato ba mauvaise foi ba lekaki mingi si siko bazali pasta kanongo lobi bakete siko bakei te mais quand même ikolo eloko donc na bande ni leader abandi ko fungola misu ya koyeba bezani ya bezani okoyi kozala tato pia kambongo soko kipande bana bakola kate moi soko kosanda kuna kolamba ebele soko za tato faire bana to monde moi ça lambité ozotala bana anga bana nga bakoza na santé openza te na mbongo na pia ka fona mona bango quand même yoyebi et otinda moi ça changer pour ndenge papa tala ka bana na emingi et c'est na changer chez les bango biloko pour sinon ta ko kama mbongo na pia ndeni bazoka santé te nde yango ma pato ko sala ata ko contrôler nyoso te makomo ko landela place au négligence ezalaka bakonzi akara bazaki soka pesa longoli miso rapport ko kana mato indandi andimi on a terre lokuta surtout ça lelo yo na développer le mot capage développer pasta landanga bien na koti na likamunana to okende ba way capage no peso conseil les premiers août to négligea ka way te na ki mawa bazalaki batuloko la biso capage na zozongela penda ko penga mato ya pe apesa oyebi eza na batu mingi bakenda kokundama na bane moko tomona tokama ke tokotika kozane partenaire te yokanga bien oyo akufa na ba 79 ntango yo soko bokie kunda mutu moso otali akufa kala or oyebi te tantôt na 2020 2023 bokoza partenaire bakotio pepe pembeni surtout ça eloko wana na kele premier makambo bawei kapasi na tali mokili oleli totika kokosa nzambe na kosambela ko pardon kapasi landanga soki makoki ezangi tika na souci po ezana bambongo musongo kendo tala ndoko nokata matiti ozotana transport na kokoma ngamo na kolela wapi bazwaka suivi na moto azotala ke moto asake akei soki ma bénéfice monani okomi kozwa mwa alipa moi mieto côté na kendo kotanda na kata tamati matiti to bossa na ba weite amen na mona bibembe ba 1970 80 ti le soko telo ndira kufaki na semaine prochaine mais na moni bibembe ba 2015 ti le lo e bunga libela ndira kufaka kala ninye sali ya bunga ya kala tikala suivi ya ona mona wako na cimetière à Gombe on mona ba kufaka merci kaka pourquoi suivi batu misi soko mona ndako batkel babete la tolo mosombi ye ndo akufa ke malembe soki papa na mama bazaka déjà koteka ndako na bango pa basombaki na mbongo bango bacha bango wapi bola mwa papa bela malade ndima kufa tikela bana lopango patika tikela balo na ba locataire bino bana bakoma kolela mbongo to madame to kingani comment papa kenda mabele kokenda kanenyo satute et comme alako simba ki so kenda kasi cimetière mukolo balo baka suivi ya kotala ba way ezane loko le kisonité oketala baninga ba pakati ba matiti na bango oya bino mutakufa tikala kifunda na mona kango le premier vraiment kapasi na tali mususu penda bo sentir que matiti lokola ya baninga ba longola oya etikala ndena vanda ki eswinga musu na moni batombo ebukani na ba cercle emonani ceux qui voulaient beti penda makase débordé même bembe kuna akodinda so beta calcul muto beta msasa ki bololete muto mayele oya kolisa batebele basalo bazo misa na Congo mama nazo ba para ba kenda ba poto kaka nengo zoloba bana ba poto baza wapi bazo dondwa mais bato basala bango bazala balala na mabili ni suivi même ko la kufa ndenga lela ka ndela yi oyebi penza ngana okaki souci kando lobi e swinga na modeli moko
oyebi natali bato mosusu balai na peso kondima ta kolala makasi nabi moto soki azalaki en vie lasa bakokoka te eza sali te mais otali ndenge basundo na bandeko na ye propre bokotala ta image ya motu ndenge azalaki na vie te modele azalaki kovivre bavoyage bandeki kosala ata bavoyage te ndenge alingelaki koma moninga akenda bosundola libela nyonso libela nyonso mutu mpe asala ye azala utaka poto ayaka afrique ni kotuna ta sango mais azosala makambo minene mutu mosusu omona mama abota ye atya ye na vie mais ye ayaka kara kenda baza ebele andimi asomba biloko soki ya modele nini andimi asala badepense oyo eleki ye ndelo andimi asala makambo minene na bawapi asalaka mais oyo atya ye na mokili alelaki kaka ya litio soki batuni nabungisa mama yoka molela moyibi mama nasola bano polele baza ebele pasta baza ebele makasi baingra bazali ebele oyebi toza baingra kapashi nayoki susi naloba likambo kaka nano kanga mpo mawo nayoki nanga nayoki motema pasi so nazokela oyo tobongisi te nazokela baoyo ya pembeni nazomona pende oyo leki botali ngamona na mosusu soda na mosusu kingai mama nasili mayele nalobi pourquoi makambo aboye na bandeko boza en vie comment botika ndeko na bino bosundola mais tanton biloko bokute nango na kisasa yenda sala bebele bandako bazobetra to lelo bateka to ya bango te kolo nango alala soko tane basundolo ndira kena na rankini na bino ndira bokena rankini na ye et puis nalobi ya mukolo bayaka elobi na watayo Capacité de l'écran noir. On est à première position. Deuxième position, nazo le bilao. Nazo la papa. Nazagi na fête. Oh la musinga pese que ngapa fona sa ya vie. C'est vrai. Hein? Oui, Pierre Tombal. Tala, et senga ta Pierre Tombal té. Pierre Tombal ko sa dal wana. Po ba koma ko kunda likola ko kunda. Ngana mona ba umisi ba ya ba kundi mutu likola mutu wana silika la kisi photo. Tant to kundaka tala o me pende voisin photo ndeko bakundaka o ta pende ke yango na voisin ça mais place ya bango ba temu mususu pona ni basali 3 mois suivi ezate e bukana ki mabelane kwei batu bakunda tant batali ba ba ezafiri bakunda bakunda likola muni ya muninga sikoyo boko pindola wana boluko ya bino to ndenge nini etika libela po mon epi kalate suivi ba wai baza bato conseil gratuit nazo zongela soko zana makoki te kokende te tika bo pasa mama na ba polele ngana na mbongo te mobimba na 5000 francs $10 nakendo bo manzo tendo bo kondo tala mo wai na cimetière ko futa ba ticket na sala ba dépense tu bona songa na kolia ni wana komi mabe wana komi lokola idolâtrie mais soki na beta ka copie na ngana zana moi $100 na kolongola $10 à likolo to moi 15000 francs kendo sala mo wai moi ko bongisa il faut ça les droits azala ki na mukila bomba ki pebino mususu ko mona lala lokumo mino zo beta mtatangisa bino ye ndako bozola la ti lelo mutasomba ye no tolo ba aboy ko teka lopango ndima kufa na malade matikela bino lopa lopango kota kenda pona suibo kendo kotala te pona nini so ba lokata ba futi bandako bozo kana soki combien so ka zala ki bonga bozo te ya kenda tikela bino so bozo mbongo na place bolia bo memela $10 suivi à terre fleur to mona bibemba ba 1970 ti le zaka sika on dira kufa ki lobi oya kufina ba 2018 kendo tala a mwangana pour tala jeune oh azapela ba master azapela ba femme ya omoni ki camarade na boya kate mais compter na yo ko pasta solitaire na ko peso conseil sérieux omoni vi depuis na beti calcul lo et bombeli na nga échanger la musanga ko pasta mama na ko bolia mingi mbongo nanga na ke na ngona libundi tika boy mama na beti calcul tout est vanité surtout ça la kisinga mokonzi moko boya compagnie tel azaki PDG na tango ba la kisinga na tali nde passe na zaki sona bi oh tina mbongo nini okuta ene kuna mama na moni et pas ba way omoni kombo to ba singa ka kombo na kombo na yoka pe na yeba elengi singa na to na tabna ba bi ye wana nde na bi mukilipa pamba na matisi volume pesa de boule 4 mama nga kolombo tala na vie ozolia olati ya yo
je te dis avec amour. On a le makambo par amour. Tala. Oya ko boya mukili azazoba. Nzambe da pesa biso privilège. Amen. Mo bolanda le makambo mukili pasa senga liwa popia kele eleki. Soko zimbongo mona ki mukili za kitoko. Yango moni soko moni piste ko 100 francs. Liaka ngona calculer sengo za kana société. Amen. Yango moni nga nandi makatena za la pia ka place metikala. Na ko teka ponga na somba gibi bino. Voilà raison. Maman na bomba yelo ka mbongo tena za la pia. Souvenir nanga kole loko. Oloba ko souvenir za raté souvenir ni nzanza. Kando lobi. Yango moni Nathalie deuxième cas. Nanga beka pas. Non la pasta. Nazo bela ka makambo a vie. Siko na beti calcul tina nini to tanga ka mingi tina nini to bomba mbongo ebele na banki. Yoko calculo. Debilo ko. Origine nango na ntuno mi baloto oye mema e botola mukili lokumu. Soko tanga to za pia ka pesa ko ka valeur. So il faut que tu millions à banque pour mettre la côté le poids mvama parce que mvama ngona mobola caractère moko mvama nini omona azana bomengo asana makambo différent na mobola alekende na ba capacité mbongo passa ba voyage mais biso tino ba bola ka moko mobola ko le lokwa moins cher mais côté na libumlo ko patron mali ya cher landanga bien non là d'accord mobola mati quand même moko somba ya lix et patron sombi quand même ya lix a mati moko $100 000 5 yo moko pusi mobola ko mata taxi ya baninga mesaka voiture lokola ya patron malgré tout plus différent mais ce côté prince landanga bien non là d'accord patron azana ba mbongo ebele soka question bele ko somba $1000 du coup ça retour ba betele maboko mobola côté na dollar mais $5 bango tu basimbi ba dollar alors ça la beja calculer ko kaselo foyer na eta ko somba ba betele maboko mais mbongo muke na je sais esengo patron matana via ke ba voyage minene na poto auto comme to beti car kwame mobola likola pierre ke tala koko na mboka matika mena liberté ça voyage bango tu batiki kisasa andanga bien non là ndako pasta patron ko ça fait munene na ba Béatrice na ba wapi pona mariage munene or yepe pona bolingo ke pesa ka $50 ba congolais na bandeko na makasi so ko pesi famille ba bike yepe abani akofana kikuku mozali banda kisasa te patron na gombe na mindele même kisasa soko zo comprendre non là d'accord akozapena na babokilo soko le kato ba na mapapa ba ko pesa respect mobala ya ye depuis babokilo ba banga kana ba jeep habité soko zo comprendre kanaka mais besoin moko patron ko ta wese yepe wese même moral akosuka na safa mindele eka kibola bola safa sans fin nyoso ba koti du to sokoli ya soko ina fa ya toki kantina ko memela kwa na liziba nyoso mai alati bilamba cher ningi to latira tiboy yeka na ba 1000 fois que tombola sombe bilamba soko alati akangi njoto soko zo comprendre loi nature siko ninyo epesa mabeto kumisa koleka nini kende na cimetière siko pourquoi le kuma cimetière na bomenge pesa ka so monter koleka mukini moite le kumu nini na cimetière ebangisa ezate nyonso ezaka ndenge moko omona ya patron omona ya mobola nyonso eleka kolenga itombo tokomaka na respect kuna égalité ato moni batele ya $1000 na bateka lokwa azela o comprendre nga yango moni kapashi bando zonga na ba calcul ko force kana vite selon limite makambo eleki yo mutu moko ta wolola yo na makambo yo sali mais peso faute mina ko yo moko sa o sali ko kisela ka yo na place osuki yango na pesa esengo no zo ko peso kilo soko zo comprendre nga yango penza yango moni ngai nazo peso kapa yo kanga kapa na longola somo ya kobanga makambo na zakande somo na rande na challenger ko sa makambo na kotala ke na okende wa amen na lenga ke lokote na lula rappel lokote mais na sala ko nga na sala oya baninga soki bazui na sepelaka ngape na lukana ko mawana mais na tuna kate ko zeli wapi poko zesa na musala moyen bazoka ndenge nini mbongo nyonse bimaka selo mutoke mutu ndenge ça c'est le copine naï amen tango kozwande mbongo salela mayela muninga yo kozala directeur nga commerçant soko ngindi oyo kosala na kotala classe na te pona koya na ngote makambo sai na mbongo nga pesa na tufuna nda moderne opesi esimba mais je le noya ya classe yanga commerce o solo li pasta elo ke sangi ba congolais ebele congolais tala kaka mbongo na komba mutu so bikaka kingani priona prêtre abami ko sonya la esa ba débat Congo comme kaka soko lekini eloko moko impressionné babambelo bomengo nyonso wo oyebi bango congolais oyebi bango soka mati avion de bobeta ta toura na poto beti toura zongi balati so makamu nyonso so na famille faible kindokeba ebandi mboko makasi batu bazaki na respect
baza ko peso moi valeur so ba monika komi na moi ba kopi na bango bazongisi sima oya yo mbongo komi ya malamu koleka donc congolais ko voyager te congolais ko sala eloko moko te congolais ko sala mutu te soko sala biloko wana ba nde to botoli ba ko komi yaya or nzela ko bonga pesa ka ba critère wana mais kokanga meona che meona te sko majuscule mais o eza lokola ya rouge mais et outi francophonie quand ndo mais on ngina lobawa yokanga malembe to fongoli matoyi mais o eza ya église te yokanga nazolanda papa po mingi bakoma pe simba nzambe nanga nzamba sala nyoso problème nanga eza yo nanga lokwa toza na mukili makambo tokosala nzambe muto kosala te kisasa ya awa po ba belge bapenda kotonga kisasa awa so kisasa tonga marana kota maluku eza lokola capitale ba budinga eza kuna ndeki kuna maluku ezonga boye kote nyonso makambo muto asali ezaka nzambe te yo nanga ne topesa vie raison amen Adam na Eva bazaka na jardin de nzambe na salaki jardin mais ko fanda na bango nzambe tapo na bango na coin on bien opéra pasta mama yo kanga zama tinda ba oteke bo fanda zama ba teke bo fanda kwambe abaka boli eloko yo te oui so ba kenda na bango mboka nde ba kenda mboka jardin de loko ba ponaki wana batikala wana makambo etali ko changer ba donner na yo eza ange te eza nzambe te yo moko ndo ko changer ba donner eza na age moko ozana mwana muke ba ko former na muto ozana pembe na simba katsa yo so komi ko yeba nzelo komi ko tambola so bunga to ke voyage simo ko bunga te okomi capable wana komi na université ya visala oyo olingi mabena maleme komi na mutu papa na mama ba boti ozio longi na bango mais oyo ko sala etali bango te yana nzela mususu oyo ki ba para obimi bébé motikali piaka nzela mususu oke ba wolonti okamwe oke na risque mo si esimbi na kenda na risque ba wolola to kenda na risque ba wolola po nzela ko bonga ezalaka nzela sengote nzela ko bonga eza nzela moko tala na lobi na bino na lembi Kapash papa nzela ko bonga eza na façon nini ezaka mabe eza mabe ko kate bomengo nzela mabe nde tonda nzela lokumu so ba lobi na bandela na koboya kando lobi yango na ebisaki batuke tala ba camion masanga pourquoi ba camion masanga ezaka sika ko bebe ezalaka te mezo memela batu kuiti comment ba camion libongo memaka fufu ya malongo totonda mezaka ya ko beba c'est ça na mona jamais camion libongo sika tous les camions libongo kaka soko tambole moke ekufi ou bien bimisa milinge bele ou bien matango mafo batindika mais memi makama mala ya malamu mais oya masanga jamais na mona camion masanga ta milinge bima jamais oya malamu batike beba oya mabeba bongisi nzela. C'est ça le problème. Ayoka 2023. Donc comment qu'elle a reçu ça? Ozo kabela nani pasi na yo mais yo de kolo yo tambola na yo. Comment makamusu soko sala popé sa vie ozo ba kenaza wapi na lala ka wapi fona sala nini kende wapi ozo kabela lisuma ngo batu misusu. Ngamo na tamboye na mo tipo comme na kabela lisuma noko. Jamais. Rien à voir. Nga trop. Tata masina biso pena nga zo frene biso ba linga ba église so ba kiai pascal ba kengambo eza ya bino te libota nde kangabi bino tamba ba yoka boye nde ba tomboli ba kiti na loba kini ni tala ba bolole makasi l'église bino bolukaka bo tala na zolo bana bino noir sur blanc vie eza yondo ko pesa yo forme makasi na isa bino pe na loba zo bazala te banda mukile banda zoba zalaka te bondo balba akweya zoba akweya na kozanga maele ko bomba ndenga zwaka naza zoba te tango azwaka maele nesala ke azwa ayeba kine sko ko batela ko bomba te ya kweya na ko kweya na pe ko seka ete azana maele musako ko seka soka sana maîtrise ko mata et loko ekanga batu mingi baboya ko mata soni na miso abatu surtout soni na miso abatu likamsi na kosala te po kapasha za ndenga yebanga na 2001 prêtre lokwa na koya mona ngasu na sala boy mabe ndeba wana ba miboma parce que mingi kenda kosimbela ba na libanda amoni kisasa soni ya kinangola oya ngaka sala ke sana ngola tango koma na ngola soka sala pe simbe futiye musulo ka biso sko atatu ne pa kaka awa bebe la simba mama ngao seko sekate na betaka kalki na yakana nani na okena nani kolonge zanga na seka mamenga mona lukelanga lipa ndio moni place na jwa soni na cha pembeni na zaka na soni ya vite ata mukete pona bike ngamoko kolonga na kozananga okoma mpaka nzambe ndalingaka mais ko bomba yo soki na liesinga te na konunaka jamais amen
yana makambo ça faut sera fortuna comment ba santu bangindaka na pasi mais ba pagano ba soka vie rapide mais ba kende rapide papayen ba ibi loi nature ndesi nga dimanche takenda na église te pasteur copie pour église musupe comment na mbwa kela mon challenger tongo soka la mugi abige na kena ozanda boro na osomba $10 kasi la muga na chemin na kena bongisi yango tan na kota terrain zon 35 sacrifice ndeka makolo oui modèle akotambola mingi wana nde place azoluka ba clients goy alula bomengo mabimaka tabangaka moi mingi soko bise toke kop ota journée témoin bimi température 37 opena na obela lukika obaba ke alula pongi alula soko aluli pongi aluli kimobola wana lua nati tala bible kako to simbi oya salite aroliate aliate mais yo baloni makambo lokola batepso tokoza mitu mikila te ozozela mapambo lokwa facture ya courant tous les misa bakobenga pembeni focho ochola or batu nyonso moni babonga kapasi landanga ato moni mutanginda patron de patron ato moni depuis 1800 nginda c'est que fait avant nginda alekaka na soni ou bien kuti pa bakoko tala ben oui na lobi hein na ebite na loba nini okosi la valeur pamba likola kozanga tina okabela yo batu baninga lokola yo kabela bango yo senga mukolo moko ko mabitidi te mwasi akokima yo atoza na bana mananga ye komo ko vandela makamba baninga na masolo ya balo yo beta te bato zo beta masolo baba leki na yo ozokamwa bia chimite ko banda bututi le lobetela ngo pa jambongo te ozobeta lisolo francophonie lokolo kontaki wana makambo ya pays lukela nzoto na francophonie na nzela tambolo teka kwanga tambolo ke no kopi na kompani eza francophonie enga na baby na loba na batu nini bangoka faire la famille babeta balingi ba fier na miso bazo kama mena butu balela lokwa bibembe kufi na ndaku mona na tongo fier ondira bonga kaka moninga ye balingi masola batu et puis na kamo kabata pe balingi ba engagement basi ya makasi pe to lela bata bongo basi pe balinga ka ba aventurer makasi to lela ba aventurer makasi ozomande na kenda ko defa et puis piakera koma na gentillesse ko defa ko sexe moté ki ma papa futa nyongo te za bongo n'habite le piake machi de zakate akosa ko tuna bana non dira lingi bango po mama tuna nyongo te sobo bon au moins ok na boulangerie yo pe pesa nga 3 pe mama na zanyo nga kombe a négligence zanyo nga 6 pe ma zo négligence na nyonga 6 ba mama saka 3 pe kamba moko wana comme a 10 dans futa elieli nanu mapa na opasi bongo ko koma fufu mais tala âge mais ba ninga na yo ba ke na compagnie moi était mama na tele mana ba compagnie ba ninga boy ba so benga na liste ba voiture ezoleka nzela ko bonga nzela soni ya makasi na lo ba no polele baole que so ba monsieur so ba te so ba pene encore ba fatide batala mama bata fati batala ko la li tala ka Kongo elula motema mabe sikwaza na mutu ka mona mino botemba benga na compagnie baza aji moko na bino so mona bino kwa bo rata vient dire bo rupa critique nyoso tozwa okokimela wapi na temika na c'est la liste c'est ça il faut la makasi présent kindi na ko mema sac ta 40 pieds 60 pieds na pourquoi moi doucement on s'est retrouvé maman to que to sokoli be na muninga na ngana ta to bima botos ta ko longwa be ate be baramoto ba kota ya compagnie je traf ti yawa to mena ko sa transport makoloko maman mini fa be na transport chelaka abo mekolo tala batu babeke économie zamba ayebaka mitema batu ko sambo ayebaka ko prier na sang ozwate courage no kandoko bimaka et puis résultat zamba tala ka souci fin fois monter atala ko papa atala ko penda lingini atalite asambela ka te mais c'est que la monanga courage yo na futa na pesa ye andimi soni na miso batu mama tika nga pesa ngabongo kaka ndo lobi dona na mki 5 oh capache lobi na la iner tote ya binoni challenger bokabi fika ka soka bandai soka mutabika nzambe ma ndia komi goigoi ezala bonne ti lelo zelekela moi si mobile soka ka yebika ka nzambe ma goigoi afandi goigoi munene akofanda na église na kolia weze ya libela nature et pas comme quoi miracle a témoignaka bande kona ngana na témoignage lobi na zakinza na kende be mako kwa kabelinga senyi mimi na sali wenzo sengote sengo wana témoignage mama yoka baninga ne batonzala
atondaki yo oh bino ba témoigner maman au moins la tofandi ko to lito yoka okeselonga malonga te bana ba ventir moko bisi na mataki tonda okene beninge dinda nga ba moto yaki oboko mata taxi ye oboko mata o c'est la bisi oyo ba DC c'est ça ilonga voler tika kali benda pa chauffeur akati yango faka ngela monde razo ngwa okita nzungu bonto na reshu weke na katimbu frère nango pa monde mukwa mutu kelinge kweya o so kezo kati ba client fo balala côté équilibre zo kende o bibisi wana weke na katimbu na 500 francs o zeli bisi moins cher et tout en dans nzela itakusoka freiner pour tout na babalo kwa accident siko ndeli kama ko témoin na tana ngai na kufa to zaki tante moni biaka tala soko lingi makambo kapashi soko lingi makambo apasi ekolata lokwa botutu mitukaliza Manuel wayo kaka kaka premier ngo kota lokwa camion mune ebo côté boy na mona chauffeur avimba loboko a côté premier zongo besho e boy zonge lokwa coup de tête ngaya comme on a dit si bika oh problème ni ba camion ngana solo bawa yokanga bien vraiment papa Silanda ezana ba métier o nzamba tia et pesa ka lipambo likoleka ba métier classe pesa belé omoni monde entier ba métier pesa ka vie o nzamba yaka nango va classe bi et bi ba métier moko naturel classe soko tangi okanga bureau mobimba yo moko directeur moko mais qui journal ba soko ba tu 40 pour passer la conteneur moko misala ba tu assez ba kotaka groupe ko sukola mituka batangela ngo wapi jamais atanga na sukola nanga o comprendre nga très bien makam na loba qui porteur est-ce qu'il faut que tu porteur faut au côté étude jamais misala c'est côté ka ko langote le boko manambonge blesko landa kuru posa melo ko nazo peso conseil monde entier baida batute batu ba s'en sortira kana misalo nzamba sala va classer ya misala classe pona batu soko misupe batanga bazanga misala oui misala classe non ça boy soko tangi ozuite foko mamuta mabe classe soko rupe okoma na n misala babolo ko boya ko sala ondimo kufa na soni na oboya ko sala ko komi ne pose okoma na kwa bango otango pose so pose était et commission 1 on nga sou film na ndako teka ba émission ko finga ka so critiquer français te critiquer l'état c'est que l'état te kingani batika la wana tala batu batanga na ndako soko te film ba silikaka bakasa tala misuga on dirait bazola ke na compagnie allo belo polele yango penza papa courage azakana courage akipaka na eba bananité azalaka penalo courage hiver nyonso paye kweya elamuka bano meki ngandi eka kopi na ngana tongo basimba te courage mabene kaka mvule beta to kope to baby ba courage poyeba mais tala bango na kisasa bazo réussir yo fandole la pays mais azo vivre azo futela azo lia kende na bekala masanga nyonso esila ka ba bra kongo na ba bralima ya ba courage oui po ba père ba kata ba melate yo zo bimana ko zo kama mulanga masanga me courage so mbisi si bouteille azo liwa abimaka na tango sa makara compagnie message zo zonga challenger et bon biso na covid bonga na covid to kotisa ndeko yo yebi to sepela ko kutu ba kitika na boy ba challenger tala na la ba makambo yo okondimanga te sans cache-nez vie oyo ezatala bokota makamuso alléluia totiana alléluia pembeni moko to bambela sata bo tutu bo sapesa sata bo chape pembeni sata ngani zana wana pembeni na lobi tala na yo moko banda 2000 e beta tilelo na boko tanga bana kala osali na yo nini c'est ça makamna lobaka année kutu papa année oyo kaka na ibite na lobi banda janvier ozoyoka yo moko sonité na lobi kobonga eza nzela moko na ebite tala tambusa bima na balabala sozo kino talaka bandeko pona ba $5 ba $10 okotika laka mwana muke na licho okozala ya na age mais na ndako kendo tala po ba chelo fufondo ba mwana muke bando bongisaka bana bakotino ba biloko mo ezanga tina bando sesa bo fe maselo moko ya kobondela ipa peso $5 bo fe nsika ndoka mwa yo eba bo fa zaka yo kotala bango apesi ombote mabaluki na simondira ki epai mazoto na fenêtre na po la otalo kwa moyibi siko azolo akamwa o aza yaya meme yangana mwasi nanga asa boy mais yaka yaka ndenge nini ele kela kae
te makasi tala na ko sa ote ngamo ko bakengela nga bakengela nga nako ti menalisa suka panga so na fana za miso kwa puku enga vanda ka boy ayo pero mata boy nataka boy ni sine zo tala nga boy nanu kebe chemise en noir ezaki ya bof yango termina na coin c'est que bof azo tala abi ope mama elekelaka et ça va mabe na mbongo malonga te organisation apesa na vie yo ba no mone prêtre na no mone prêtre nzoka ne tanto ba mbongo musu na zakeleki ya ye ye lokola za na souci organisation bi challenger biso ba to kabana bomwana soki na za piaka na kosa lokola na lingi nga osimisa ka $10 na wangani ba pasi nyoso na yoka ki na tongo na kabinzo to na poko na kitabare wow mais na zola la pa bato surtout ça ba jeune belé à Congo kutanga na coin masolo mineno ndé na bonga po mulenga masangizo pesa ngare raison mais tant na kotika la piaka pa bato ba mona na pamba na ke fande ba matama ko kitondirenga ne mobola talande bazo edenga c'est ça maman na lo ba no ba sérieux problème à o lobby ba bof ba kengela tala bana camarade musu pe ba kengela na beti kalki na lobby tien et révolté yo c'est ça na ko sama ele ouais na ba camarade na beta kalki libu na ndanga malembe kapage masa moko tozaki na melaka bokite OK ba pire kaka ye ba mbongo na pesa ka mama OK asimba ba mbongo lokwa ba 5000 francs 4000 na ndanga bien non ndako 4000 yango me boko kame komi na tongo azo somba tibo mela bini bo fandi pierre me bosoki ba $20 na butu nekende kopi na $20 maso azaka na larité mais na tongo soko somba li panga na senga kenda ndambu e bande ko kotanga na mutu mama na komi ko mituna comment yakendaka kopi te abimara bambo mutu mona kende ti pedi mais akoma ka tongo fasa le loko biso photo senga minga na $20 na kena renye na ina lai na tongo na lamuki oya ya muki bimaka kilo na misu na nga benga na soki bele ko leka ye parce calcul bandaki den la ko ba tengane na zambrouiller eyelanga pe posta eyelanga pe naoloba no polele so comme na maelo naoloba o naoloba sagesse ya mukie il faut ça l'appelle observation mama observation pour lobby faut bando koti ya souci nanu ya vie comment baninga ba progressaka ngai te lisumu nini angele ki kilo koleka bango me biso to batamasa comment bango bazwi chance kokuta na 100 francs ngai to parce que berere na yo amen na ngaka kopi te na za courage te na liaka mbongo nyonso na liaka mbongo nyonso ava kutolia mbongo faut atana kopi mingi bakabanga to na ba famille nazana ya na poto ya na ngaka pasha za so to ba le 25 ya kapasha za ya nu za donc comme ça na ba leki ba botama na misu na mema lokola bala okoma mwana soki talo bima bébé me yo acha kole ya koleka ebele baza bona lobela yo likambo ko sala ya $30 so benga ba leki misa to ba cotiser kwa nyonga like ya likeremba mbongo ba ko pesa ba kendo tikela mwana ko to chase moti otika mama tala ba karikiri ebele yo kama na loba wa biloko to mama biloko sisa biso vale ndene ko beta kariki na bite o ngaite na habité o ekanga seke selo ko mususu à partir de mars on a soka mayele amen ngabiti ala kana 4000 c'est ça na tongo komi na valet ngana zimbongo lobi na so de betaka kini na ndiso ninye tinde ngana kende ba pas na ko boma siko méchant $10 na bio totan loko tindanga oui otelebeli yango mama na fana na no bengabi na ta loko tindanga na kende na tano lelo na panditi yo kama et puis ato boy masa moka koleka ya ndani ko kuna lelo indi ya DPC na biga na Holanda yo okalela ngopena na fentinga bi rien tu fode ba mailo buto ko karate e koki ola dino pe elo ekufiti na la ko tono mka bena 10 selbe on na mbongo na yo quand on doit changer 10 vous avez que valeur ba petit ko bando mono kwa yembele oso mo mapa okaboli pe opesi pe bango afa kutu mwasha mapo bango ba de faka ya yo so mapa na no pesi na bango OK ento ko remarquer na pourquoi attitude ko yambela yo na ba famille échanger okoma koma na ba poste mo ya moi valeur comme valeur na bana mikie ba ko mo na ketin muto za na qu'est-ce que tu vas senga biso 500 francs voilà et bando kota na matoi zo 500 yango omona na senti que tin que l'équilibre bana ba ka lobi na ngo wana suna poka bana si masa nanga to démarrer kope bandi OK pas masa non so ba mapa oya ba mapa na ipsiye OK better malema o toke bo ngabi toke
ok place makambe fungwa mande na ko journaliste maman nazo peso conseil je te dis nzela mbongo eza foko mama yele so bazana mukilité bo bakamusi mukila plupart batanga te ba finga maki na ko mais makambo basala ko kam na sa note combien de joueurs babeta bali sabatanga mbongo bangindi ko leka bato basimbi bi combien de musiciens imbika wa ba le comme makambo bele ko leka bato batanga na pekisa ko tanga te lokwa to chance ko tanga te yango te pekisi pambo so mi lokwa batanga te ba bomba vina nyo comment na za jeune a 25 30 ans na mi kabana zodo do libelo ndena kiyo manafi Capage TV. Capage TV.